Merci beaucoup à Nabatu Bozola na banda kuna bino. En tout cas, nebo pesa nga chance na kota banda kuna bino. Merci à toi, Papi Gen, Tolo de la vie. En tout cas, Papi Gen, Tolo de la vie, parce que nous te pesa un espace pour na kinal maleko à s'exprimer na site na yo. En tout cas, merci na bino Bozola nanga. Merci na bino de partager ka makambo ya o kinal maleko alobaka. Merci à oncle Théophile Kitos, motema ya Maman Ursula, Nakata Créteil, Bambota trop. Et puis merci à Irène Missiatou, Nakatia Grey, Moninga ya Nicole Nzaou. Et quel dio. Merci à Peter Kamba, grand garçon. Motema ya Irène Mamondele, Babouti Rolls, na Messi, quel dio. En tout cas, merci. Léo Masolo, Léo Ezali, en tout cas, Eza Masolo, ils n'ont pas participé à l'Interlobanka parce que tout a capé ming papa. Les loyaux, en tout cas, bah maman ne moutou bazana ba avantage na bango, bah maman ne bazana ba maman ne baza penza donc micro bazana top parce que biso ba papa to s'appelle maman peut ma bien ma casse koleka. Vraiment les solo eza ya moi passi et puis bino na banda ko boza pena toujours branché na Papi Gen Tolo de la vie. Ezaki na maman moko bazaki na mobile na kati ndaku. Maman ona azaki gouvernante na femme de chambre. Bah je vais ba gouvernante na femme de chambre. En tout cas, maman a été embauchée. En tout cas, quand il s'agit de m'accompagner bien, mon salaire comme qui toque à zo gagner puis bambon est bien. Et quand c'est un moment boé, tant comme le moment bon belé, atali, mon bal naie à ça la mon salaire mon boé, mon salaire ngo, et ça la vraiment ma casse vraiment té. On m'a habité tantôt plus tôt. Moi c'est un tabi, mais mon bal nanga. Mais par rapport à mon salaire mon zo bête la boé, na mon que non, et puis ça vraiment bien té. Mais on a senga que non le quoi naza embauché na cause moi crédit nanda mambo naza nango comme ça tout ça l'effort yo au la société et ben no sunga biso pour moni que non société ko ça la moi bien bande ko nanga papa maman pas vendre mobile papa nanga en tout cas na lingi trop na moni que non to nengo ça musala muke bo esimbate na zana mambo moi muke puis na ko kota na kele pas conseil nanga précisément la banque na ko zo mambo comme ça na sala to na pesa yo pour na to sangisa yo ko za mobali au sala société pour société wana mde no sunga pe biso na ndako et puis société wana zo kola et au sala peut bien bandeko motema mulamu ya mwasi ndeka ka pesa ki papa proposition na et puis a sali yango a réaliser ba prophétie na ye a ke passer ba démarche na ye pas mike pas sur l'art na ye a 500 mois mike za kino poko na moi l'art na ye moi mike quoi tala kaka gouvernante hein boyebika gouvernante ba pri a toucher quoi a sangisi avant si papa papa na bana mbongo nene biso ki selon procédure na biso mbongo 6 na suit bande ko na ngai na biso no ezali so kutana moi ça bien au sepela na mokiliolo. So kutela moi c'est bizarre quoi papa leki nanga BG Soukama na kati ya BG Soukama na kati ya mboko kota Sergi préfecture akutela moi c'est bien tela ba faire ni mo sala so kutela moi c'est bien okola comme ce ba diamant na lema o mona kino bokene bien bande kunanga moi c'est mbongo avant ti mo bala bi papa nanga mbongo na zuya ngoyo ndam na zuya na pas la défi pas conseiller nanga na zuya ba pesa crédit ndam mbongo pe na sala ka ya ngoyo bande ko kangisi mbongo wana apesi mobile tellement non ça société ni moi ça tourner papa société ni on faut ça bino ngalo ko na bi maka mo ya ba maçonnerie bien il faut na ça société ya échafaudage. Ah mon bala mais maman bi c'est bien est-ce que échafaudage ko pesa abi non ko pesa parce que na mboka oyo et c'est même la construction papa va bien en tout cas na moni il a bien papa parce que société est bien il y a échafaudage a jupe ba travail ba comme ko ça bien papa bandi pe échafaudage malembe compagnie pour l'école qui toko tant que pour l'école qui toko bandi ko nanga bonzo ndanga bandaku yo mobika kino congolais akoka gloire te congolais même so akoka gloire te congolais donc congolais ko ya place impérateur en 1000 euros faut pas 1000 euros so 500 euros faut pas 500 euros congolais ko bi fanta
papa attend comme bon mati société mati a comme conseil comme que mati papa comme ba makangu par-ci par-là azo moso yangote azo moso yangote azo moso yangote mais moi c'est ce qu'on a on comprendre mais papa na ngai mais tu comprends te papa tu savais ka bien ndako donc maintenant ça na ba intérim tu savais bien mais tout na kangisi mbongo na pesi na kimoto ya molamu na pesi mbongo au sein l'échafauda au sein la société au sein la société le société mati au comme mutabasi papa na ngai vraiment toute la vie na biso papa tout ça moi ça so bonde la papa biko to yo kata on veut quand même dans la Bible que nous sommes bénis des mots 7 fois bah une fois 7 donc papa quand tu dis ko yo ka souté papa combien de niveau ni à combien de niveau ya kolinga même ba camarade ya moi sina ye yezo qui peut être popola donc ba camarade basi ya moi sina wa ndako nyo tout azo popola bango na ko bima na bango pour na nini parce que comme les muta comme na mbongo na ye a comme ba travailleur et pour un travailleur ngo o comment ba to futa bango bien té azo futa bango bien té ba patron ba commander ni o mona bla azu ba travailleur mais pour na futa bango salaire a mon futa bango ba château rouge et monsieur que pas l'ombi a qui a commander au moins a commander pendant formule a commander tilapia a comment tu petit bon yo nous ça boy yo ça combien de jours au fait on a 5 mois 10 jours bon petit bon zone moi 700 ou zone moi 500 on a plein petit me vie ne futa kanda ne ça ka buna ne ça na momi me vie pesa ngomba na ngomba petit bon moni bon na ko na futa la longue mais et monsieur so moni que non so moni que non petit le to a comme tu ne petit au futa on non fait na futa moi chambre bon chambre à combien au 300 € bon zone moi 300 futa zone 300 € futa au souffle la chambre mon na ye moko muta sali travailleur a sali pa na yo pour yo futa ye o comme ko tourna ye a futa chambre combien aller ka ndeni o ko betele calcul eza mawa bande ko tomboki na basi akomi ko linga basi ba mwasa mwasi na ye akomi ko na bango parce que o te sunini parce que komi na mbongo mwasi na ndako pesi conseil mon bala zo kakate moi c'est bon pour mes até ngape na za mwasi to boti bande be na ndako bana ba koli mais c'est pas grave ngape na za mwasi na relaxer akobe mwasi on peut donc ba telo kane ba vandam kane ba do ba vraiment o ka ba telo vandam moi c'est bon na pesi conseil tout na ayo kate ya comme na société na ye société na kombo na ye to ko ba suzuni moi ça bina ko sa suzuni pour mes até bon ngape na ko na za mwasi ngape fona ba no bete ba mini botala ka mwasi azaki soumise na ndako libala mwasi ye mtapesi mobali boule basa la société admisi pe mbongo na ye alors se soumettre quelque soit bon se soumettre quand na libala comme mwasi moi sabi j'en ai marre de ça moi ça bon c'est bon na ndako ko yebo asimba souffle moi ça ndako te moi ça senga ya ndako asimba boy on a fatigué on a autour ba chantier par ci par là na aussi Saint-Jean Pontoise na aussi Corbeil ba chantier donc pas si même moi c'est ndako comme ba chantier à ça la bourreau raisonner ba moi c'est comme ça nengeni à ça bourreau raisonner contre ba indien oh mais moi c'est papa tant tout ça qui bien ba contre ça quitter non nanga mo musu ndako moi c'est obika ka moi c'est ce qui accumuler moi c'est bon maintenant na ko so problème solution na problème moi si pe le quoi dans nzoto ya bato ta ba nzoto mo boye bika bino so bonda boso na nga pona ba respect na biso moi si akomi ko ayi pa bon c'est bon nga pona ba no bimananga moi so mo beta mini na ndako moi to moki akomi ko beta mini pas to bimana parce que mo ba zo nga ko ka susti ba ndeko to moi ça bimi akuta na garçon mo boye ba linga na bango to ba linga bango mo ba le baza même ndako na moi si wana mais lokola mobali ona kipasu mo sanda kote mo se ba bi lokola kipanga te pa mettre comme na mbongo na ye mo se pe abimini libanda akekuta na garçon mo boye balinga na bango pe na nzela to balinga na nzela garçon na patuni abime ene ni ononga zala nga boye na boye liboso mo sala kosa kipe na zala nga boye na boye zala to ka boye na boye nga se bate bona boye ba kombo ko vivre na bango siko to ba ko mo se ba ko vivre na mobali na bimaki libanda wana moi si na ndako baza même ndako na papa tellement papa banda zo société asimba sous moi sana te moi ça comment ndako abeta libaku na ndako ataki comme mbalona abeta ko libaku na ndako ataki comme mbalona oh non mbalona ndako soko tuni ya bikino oh mais vraiment mais you ne tu na ndako mais ndenge nini so besi libaku na ozobe otana comme mbali moko boye ezali nango moi ça bi oh mais papa yo mto luka jango te
Moi je mbongo na bimisi yo sala société na sale boye okoma muta mbongo okipanga so na ndako te na mbeto simanga te ngapela na zufi nanga tuzanda komoko mais yo sala vino pe sala vinanga na yebisio mwasi wana akomi bolingo funa mbala na libanda tangu mobala moni kino mwasi wana akomi na bolingo funa na mbala na libanda mobala zongi simabi na mona kama mwe komi sérieux bana yo so na ndako bakomi kopala kino mama na bango azo malibanda mbala mususu mais papa na bango azo comprendre te kino mais na kosa ndenge ne papa lingaka kino yenda zo mwasi libanda pour ça bien mais soki mama komi ko bima komi kino oh non na ebisiyo papa komi ko sala ba démarche papa komi ko sala ba démarche ba kino mwasi akoma bana mbala nini papa komi ko tinda ba photo a remarqué abo ayeka fouiller téléphone mbala ya mwasi ayeka remarqué que non mobali wana photo na yango makambo so yango asa ba démarche ayeka timba ko elonga mobali wana ayeka timba mbala na vanda ka wapi ayeka timba mbala na vanda ka wapi ok mobali na zaka na parité mobali zaka na province mona otanga kombote mwasi na yo basane na ndako basala séparation de corps basala makambo surtout masute mwasi oya ndako akoma ko kene type mobali na province basale bolingo na bango azongi parce que mobali na ndako ayoka asute banako sa société na yebisi yo bandeko tambo koma mobali azu tension ndako mobali komi malamba se libanda amuza attention mosa ndoko mode ute bona mosa bina yebisi ka okeno na senga ka bolingo papa bana salanga we papa bana sanga bolingo okate na yebisi yo bandeko nanga éclata ti mobali ko sa banquette azu ba photo wana mobali wana atini no pa ba masane motala mo mobali bolukila ngai boluka ye basali pe banquette ba ko trouver mo mobali basili numéro na ye papa na ndaku atuna abenga mobali wana muso ba na mwasi ni mona ndako asali banquette asili numéro na téléphone tango asili numéro ya téléphone abengi mwana mobali wana makana mwasi na kata ndako mwasi na kata ndako azoyebati bandeko eza pasi yo moko mobali muto bandaki mabe epa ya mwana mwasi wana apesa yo mbongo osala société osali société eza susu ye te okomi kobima na basi ya libanda apekisi oyo yoki te okomi kobima na basi bakamarade ya mwasi na yo ozalaki na bango meme ndako bokomi kobima na mwasi wana bosali da baséparation de corps olinga su komona mwasi wana te akomi mwasi mabe na biso bandeko nanga tango siko mona mwasi akomi kobima mobali elekeli ye taka biso mibali tozalaki elekeli ye apete baplan na yebisi yo bandeko mobali ya ndako wana asali tout aluka ayeba mwasi na ye mobali ni abimaka na ye ntango asali bankete azwi numéro mokomosu mpenaki epa abenga mobali bonjour oh yo nani yongaki ngandi yo nani yonga samba de Paris en tout cas papa olimbisanga nazwi numéro non nasalaki bankete papa olimbisanga boye na boye omoni ke non eza faute na yo te mais nakomaka kwa mwasi nanga na kati ya ndako awa soki abeti libaku akoma kotangaka kombo ya papa samba soki abeti libaku akoma kotangaka kombo na yo parce que namona loko bokoma obima na yo nasali bankete dana yebi ke non bokoma obima na mwasi nanga mwamba atuni me mwasi na yo wapi o mwasi nanga kombo kingandi ambo kombo kingandi wone mwasi no garçon ami papa nga na yebi te kata mwasi na wana ndako nga to tolingana na ye tokutana na nzela ayesanga kaza libre ayesanga te kaza na mobali na ndako me papa yo koyebisanga lelo oza mobali na omekana nyonso tozalaka na ye bona boye esema te papa mpe ono olimbisanga omoni nga moko na bandaka mabe na bandaka omoni nga naza moto ya tension naza moto ya pema bona boye papa olimbisa soki yo mwasi na moto obima aza mwasi nanga na ndako par rapport ndenge akomi na ndako asala mosala boye kombo na yo asala bokombo na yo en tout cas nasali banketi na luki yo ozoma mpena kono mbanda azobenga mbanda donc mokolo mwasi akomobenga mobali ya makangu na libanda parce que mwasi na kati ya ndako akomaki déjà donc nayebi so bolingo akomaki fou mwana mbala ntango ekongola bi esenga mpe pasi nazomona mwana mwasi oyo esenga pasi oui mais nayebaki mpe te mwana mwasi wana mpe esenga te kaza mobali na ndako bon nasala ndenge bon azi papa wana mokolo mwasi abi papa nasala soko ndenge nini nabenga mwasi oyo tobimaka na ye oyo aza mwasi tobimaka na ye
na yebise que non ndenge za bo yo bombelanga ko saka mwasi libala bozala mobali no kasa ndako na yebise que non to sila na bolingo quoi yoka papa na bino ko benga no bongo te mema malembe bandeko yo moko kolo mwasi lokola bi que non okomi na foti mobali wana obengi mobali o makangu ne libanda po ebi que non mwasi no ndako akoma aderuta mwasi no ndako azaki bien abande ko to sayo yo mto comme c'est pas comme boye tango adasuki ndoko moko luka ozongela mwasi na yo ndeko mbala na bi que non en tout cas naza désolé parce que nakoko linga mwasi mutu anda kuté mais na ba kité lokola za boye na benga mwasi na bimakana c'est que non to solo na mbala na ndako partir lelo to kata relation moko mbala boy ebi ko mema bongo te mema malembe bande ko tola nanga tango ko mokolo mobali abina mema malembe so ko mema ndengeni donc c'est que ko mema ye ma azo bimana ye mais akomema malembe te ko to kilobo ya ye bande ko nanga isa passe bino mo mituna na manda ko na bino ngoza wana yebisa ngai est-ce que moi si wana mutasala mabe to moi moi mutasala malamu est-ce que moi mobali na mutabandi mabe to moi mobali na mutabana malamu est-ce que mutu oya lingaki mobali na lingaki moi si wana oyebaki te que non azana mobali na ndako est-ce que ye mutasala mabe to mutasala malamu bande ko nanga eza pasi biso ba congolais eza pasi lelo oyoyo mwana mwasi ko mutu mabe lelo oyo papa tango bandaki bolingo tango bandaki ambiance libanda tango bandaki ba débauche tango bandaki makanga buzoba olingi basi ya ndenge na ndenge mwana mwasi asufaki atikaki yo osala vie na yo okomi kolinga tie ba camarade na ye esalaki mwana mwasi na passe pourquoi biso bana mbali plutôt comme ça bana basi boye mwana mwasi ba souffrir na mbongo na mbongo femme de chambre Anyu komi akangisi mbongo après yo papa osala compagnie tant yo sali compagnie mati ye susté okomi ko linga basi par-ci par-là eza passe mingi papa na ngai eza passe na ebiso lelo oyo bakabona na mwana mwasi wana tant côté mo mbala na kenda compagnie ekweya côté mo mbala na kenda basi nyoso oyo alandaki tant azaki na mbongo bakima ye lelo akomoko linga azongela mona mwasi wana oya pesaka embonga sa société à vous de juger na banda kuna bino asala nini azongisa papa wana poza papa bana to abengane produit bon to ba continuer sur ko sa sur ba projet ensemble na ebiti mu boza banda ko boko manase wana bandeko bo fingate po bino ebiki ba congolais boza bongo pour tout moment le ta passer à te na bien mais asuka bo fini kaka passer à terre malo banzambe mais bon fingi na se donc au moins avec mutu mo vanda na ki muté en BTM na ki makasi donc yé pas na fota que non a fingi ne kaka biso ba kongo za bongo eza passe bande kunanga bande kono so ba basi basa mabeti basa batu malamu biso bande ko mibale pe to yebaka to sala banani mabe to yebaka parce que biso to bande ko basi soki biso bande kono so basi basali biso basali bango bongo est-ce que yo nanga to ko sepela biloko wana to ko sepela ti eza pasi mingi bande konanga bino ngo bo jina banda kuna bino bo finga te soki bozana likambo ya kopesa to likambo koloba bo bengi numéro de téléphone za wana kilel maleko aza wana aza pona bino po bino benga kana lobela ka bino soit bo bengi papi gen to lobela vie po awa masolo ya kitoko elwa maka awa en tout cas eza pena ndengona po tout ça toujours branché tala modèle P c'est les dino mec d'ici nenga lobela ka bino em so bima ka pe kitoko mais bo fingi kaka pour ni muter be en moko ekota kat na ye em so linga no pe yete mais profiter kana maloba lobi o fingi na yo bandeko si un problème a chaka pe numéro abo ya rate benga essayer de na côté on a et simbité na mon côté c'est bon a muto koyoka a muto bon maté makamalo bagaye bango mais so yo moni que no place oza que makamu ya lobby et déranger yo moko me déranger yo o bengi parce que tu me peux déranger bango te mais so yo déranger o bengi nemo penanga makamu ya lobby et ça engager nga o na moni so yo moni que ça mabe benganga mais tu me peux se passer bango parce que conseil du jour pour biso ba congolais tout ça to que les liboso biso ba africains yo ensemble en général to que les liboso donc ça ningwana en tout cas merci mingi na bino bozo na banda ko na bino. Merci à toi Papi Gen Tolobe la vie. Ah vraiment te dit mola à quoi ça sert.
na lungwa awa na kende kuna. Merci beaucoup à toi Janifa et Franco Nabango et à tous les comédiens partout dans le monde. Franco Nanga, Franco et Papi Gene, Franco et à Célésie, le mec d'ici, Franco et à Laetitia Boukassa, Franco et à tout le monde. Merci à toi Peter Kamba, grand garçon na Katoroléa, Mobali ya Mamundele, Naboti Rolls, na Messi, Kadio. Merci à toi Kams Badiama Nalema. Merci à Tonto Dick, Wakoule Sage na Kata Vincent. Merci à toi Cardezo Lukoki, les plafonds d'Orléans. Merci à toi Maître Serge Lukemba, Maître Serpent, Maître Propre. Merci à toi Chouramboma, imbattable. Donc hier Azawana so touchenga Chouramboma imbattable Azana, mobile ya maman de 5. Azawana, merci à toi Irène Messiatou Nakatia ya Krey, moninga ya Nicole Nzao. Merci à Yolande Ntela Nakatia Hollande. Merci à Sarah la merveille, la journaliste longue jambe. Bah, merci à toi, merci à Papa Samba de Paris, merci à Laetitia Boukassa, merci à Maman Godé Flora. Merci à Lumière, merci beaucoup. En avril, le 27 avril, anniversaire à Jennifer Maleko, la fille à papa, et puis l'embrasser héritier Maleko. Voilà parce que tout ça, artiste et comédien aussi. En tout cas, abonnez-vous massivement à Janifa TV. Kunande Bogolanda, ba théâtre nous sur Sika. Babilo qui salamaka ya ndenge na ndenge bo s'abonner au bitika Janifa TV kuna Bogolanda makambo ya kitoko. Misalanga 2 minutes. 2 minutes bambota to lumière Maxi Bondowe ba mbote ya to. Na lingi bino mingi boza toujours branché na émission kitoko oya makambo ya mukili mais lelo na sisi ya Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie yango neza yuken. Papi Gene tolobe la vie yango neza li wenda. Boyi batela banda kuna bino ezali yanga parce que so boyibi eza déjà enregistré na kati ya censure. Bakokanga bino bayemba na mukili koyiba te mais mutu fwe sala. Na ebsaki bino avant bino bozala. Kinal Maleko si azala. Artistes complets, Lutumba, il y a tous les artistes et comédiens partout dans l'Europe et que soit bino mes abongo, ce que suis bino piboya abo le kana, micro ya Papi Gene, tolo la vie. Merci, te dis mola, na souk sakana yo quoi, à quoi ça sert, na lungo awa, na kiyikuna. Si ton y'a Papi Gene. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as bateau de ça. T'as et Bella bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé. Bah ouais, on va Timothée Phénomène, bah Dimakougou, bah Théo Mouchinada, on va te Bélé, bah Dachelo. On est ensemble, ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es quand même bilor africain. Dans ce mot, il y a bilor africain, au Zuma, il y a Pépélé, la pripé, il y a Niakessé. Ici c'est Sim Bisso.